ye azongi Congo bazwi voiture bake basali accident tala kaka likambo wana ndenge esalamaka na Jésus amoni te liwa yango oyo abengi bayekoli tokende kobondela po likambo na nga elingi katana ake abondeli esili bayekokanga ye papa Fumalongi alobi ete tata nga na kokoka te ye alobi yo kaka papa Fumalongi atoki chemise ebimisi makila mais andimi kaka ake asali accident po ete kobikisa mokili mobimba elelo oyo biso tumipesi mpona kobikisa mokili mobimba pamba te koya ya nkolo Yesu awa na mokili bozongi na ye apesi rapport pa ya tata na ye alobi ete bameme nyonso nakotisi bango 99 bakoti me moko akoti te banani wana biso banani ye alobi nakotisi bango nyonso ka moko akoti te kasi nakosenga na tata atinda tata Molimo Santo ye akokende mpona mokili mobimba ayaki be ayaki te azali wapi ya wana batata bamama bajeune makambo ezali yo mutu mwindo sepela tosala makasi Afrique mobibezwa kimia tolobaki ete bandeko na biso baza na zamba babima tozosenga na tata Nzambe babima tosepela na bango elongo bamona mpe bafamille zamba potolo na biloko ya kolia zamba poto sala la pêche zamba po sala la chasse mingi tozala tolingaka ndunda te ngalingaka nanga ndunda te mosuni kaka meni ya mango azalaka wapi biso nyonso tombata na mboka tosepela elongo ntango nazalaki na Pointe Noire namoni bato ya Lubomo, Kae, moi bakoke bosani kamwa mingi Lutima esika train eza koya bantu bayaki mingi alors nasepelaki mingi nga napesaki bango promesse ete nakokoma kuna nakokende mpe na boko malgré mikoleza ekomi pembeni kasi na ukende na kozonga boyoki nayabi naya te me namoni neti nakende na Angola bongo naya kusoye kokamata naye papa nde nonseye wana kuna mpe ekoleka kaka ndenge eleki awa oyoki tozwi ndambo ya Braza tozwi RDC après toke kuna toyokani tosepela Nzambe alingi biso me bolingo mibeko na nini toyokana totika kosala mabe totika koyinana totika kofingana likambo ezali kati na biso awa na Congo biso toza kobomba te bino awa soki kimia ekoti etamboli mokili mobimba Afrique
mobimba ya wana tokende mosika te papa na bayaki banda tongo ti lelo yo kali muke tosilisa tosepelisa bango taseni nzembo na dirigeant oyo oyembaki Nzambe obatela mokili oyo ya Kongo opesa bakonzi nguya pe mayele bayeba kobatela mokili opesa na biso kaka na bango nde biso tokosepela tata Nzambe obatela mokili oyo ya Kongo opesa bakonzi nguya pe mayele bayeba kobatela mokili opesa na biso kaka na bango nde biso tokosepela lisumu nini tosalela yo Nzambe oya bokeseni na mikili koyemba ezali kobondela mbala mibale nzembo abombi te biso tokobosana bino te na maboni na biso Nzambe alobi ete oyo tozwi tosimba yango makasi likongo na biso tosimba yango makasi biso mpe bato osambelaka ndenge nzembo alobi ete tozala boyokani biso bato lokola Nzambe alingi biso tobize confiance wana te yango wana tozali wana Congo eloko toza komema partout kimia la paix kimia soki ezali ozali libre na kotambola osala misala na yo na kimia olingi okende zamba yo kaka ozali na vile olingi okende na mboka yo kaka pamba te kimia ezali soki kimia ezali te mwaye kokutana na bafamille mosusu ezali te kasi soki kimia ezali ozali kotambola bafamille ozali komona bango partout eza esengo wana toza na mingi ya koloba te eza kopesa nano nzembo babengaka zulu ya mpa yango oyo tozali soki Nzambe motu na ye ezali kuna na Angola libumu na ye na RDC makolo ezali wapi awa mikili misatu wana eza na makambo avant otambola obie otelemi nani asimbaka poa nyonso toye malamu ebandela awa comme ça eke bisika nyonso oyi makolo eza makasi te okoka kotambola poa nyonso ezali awa Congo Brazzaville oyoki mabondeli makasi zulu ya mpa banani bayebaka nzembo wana zulu ya mpa oyebi yango gatuka luselo kufika tateka yimila mfanfare zulu ya mpa
Wana. Est-ce que eloko nini Satana oyo ye asalaka na mokili ezali? Satana asalaki eloko te, hein? Ah, peut-être asalaki eloko. Akende musika alonga na Kongo, oyoki, hein? Na Bible, biloko nyonso oyo Nzambe asalaka. Papa Bobe, tangira biso na pamba te, nga na yebaka na ngai te, soki Nzambe asalaka nini. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue. Et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Ainsi, Dieu vit que tout cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant des fruits, selon leur espèce ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon, ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires. Le plus grand luminaire fit présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Et il fit aussi des étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent
et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa ainsi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, « Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. » Ainsi il eut un soir, il eut un matin. Ce fut le 5. Hein? Voyez bien, hein? Là, les sapino, hein? Tangu wana mkono Yesu alobika Petero ke soso ya libale tangu ikolela yo ko wana na ngai ya mwana yake hapo bonzo ibale susu oye bite eza makambo mulimu tangu ya mkono Yesu nani awangana kaye Petero etangu papa yake hapo bali parole boloba papa soso ye akwaki salite na yake papa lubete oui boza kolanda oyo nyonso naza koloba kasi boza na boyokani te sini oyo emonanaka soso wana yaki mbala mibale awa na Brazzaville salamaki na boko eye kosalama na kati ya Brazzaville eza makambo molimo oyo toyeba yango zali te yango tozotinda bolingo mibeko mpe misala toyokana koloba te o mongala o mokongo okabola wana eza malamu te oyoki surtout biso bakibangiste mbala ebele papa Malongo aye asangisi bino yango omonaka papa Samba na papa Ekema bazalaka esika moko bolanda exemple wana direction na biso awa esengeli lokola biso nyonso balobi ete ete na plateau meme ozali wapi tala ngai soki wapi la base biso nyonso awa o liyangani ya monene yango toye kosala soki balobi ke na bakomine ndenge mosusu toyokani ngai nayebi makambo wana très bien ntango papa azalaki koya awa emonanaki kuna na boko eye komonana lisusu na plateau de 15 ans tobosani ane po ezala na 87 oyo tofetaka centenaire obie 89 na katikati wana batata bamama biso toza kotinda eloko mosusu te bolingo la paix donc kambo mibale wana tomemango nzela moko nzambe alingi asepelisa bana na ye yango toyoki na bible ete nyonso eza ya biso pesi biso alingi azongisa biso na esika wana yango toza kobondela makasi baproblème oyo toza nango esila kambo nyonso tobwango na fleuve atindango wapi na océan abo tosisi boye na kombo misato tata mwana mpe tata molimo sango amen ka mwana molimo sango
Mais quel est le message que vous prenez du chef pour le transmettre vers les jeunes? Mais le message que nous prenons vers le chef, c'est que d'abord nous-mêmes en tant que responsables, nous devrons être d'abord exemplaires. Nous devrons suivre le chef, car le chef est un seul chef, une seule église. Ensuite, nous avons en charge l'éducation des jeunes. Nous devrons éduquer, enseigner les jeunes sur la ligne tracée par son éminence, comme il a dit lui-même. Et dans la mesure où lui-même, il suit la ligne tracée par ses trois papas, nous serons toujours derrière lui. Et quel est le message que vous donnez à l'endroit des sympathisants ou de ceux qui sont à l'attente de l'information pour éclairer un peu l'opinion publique? Mais pour nous, chefs, je crois que c'est clair. Il est établi, papa a été clair, que dans une institution, dans une famille, dans une réunion, dans une, comment on peut appeler ça, dans une société, il y a toujours un chef. Donc la leçon que nous tirons, c'est celle-ci, que papa est venu remettre l'église sur les rails.